IHP Media. Mbongo, osombaki téléphone wana. Au foutu offrande wana n'est pas ya pasteur wana assemblé pour le téléphone wana ça yango. Pourquoi? Parce que na téléphone ils a schéma ya 666. Je crois que le bel akiango. Zambe a pesa ke loko nyoso juste pour à éveiller église. Allah qui s'église qui a zo prendre soin na ye. Zambe soki a pesi vision, a pesa ka pe provision. Voilà. Moi, je m'étonne que mon saint Zamba go collègue pesi eloko moko boye, mais sans Zamba pesa solution na eloko wana. Net eloko ya virus, ya ni vaccin. Mais n'est-ce pas Zamba pesi schéma. Zamba lobi ke non, baboya te, bakima poto te, babenga na bango na misala te pona vaccin, baboya kozwa vaccin parce que eza satanique. Très bien. Satana aza plus fort que Nzambe te. Satan aza nache Nzamba aza likolo. Deutéronome chapitre 6, Moïse a dit Israël que écoutez Israël, l'Éternel votre Dieu est le seul éternel. C'est-à-dire yengaza suprême. Nzamba zo balusaka calcul ya Satan, ba projet ya Satan. Tant Satan asalaka ba réunion na ye, na ba colite na ye, Nzamba zo ajouaka rôle ya secrétaire rapporteur. Nyo Satan azo préparé ayaka siko mango ko informer basali ya Nzamba. C'est pourquoi Bible elobi boy. Dieu IHP Media. C'est pourquoi Nata ya ba juge. Moi si mon côté le mikombo na ye Déborah. Prophétesse. Tant wana crise eza na Israël, liloba Nzambe eza rare, bana ba prophète baza te. Roi pe azate. Ba juge ba komi kolemba. Parce que pression ya banguna baleka. Voilà, mon réalisateur a le but à la caméra na yo liboso. Prophétesse Déborah a télémi. Mais faites attention. Déborah a bandé qui prophétiser papa a commis ka boye. Nzamba lobi na ngate. Bible lobi boy. Pour Déborah a prophétisé, il faut qu'il me sika batu bazali. Akende ko bata Manassé ya nzete ya mbila. Ah. Dédémium. Déborah zo kende ko prophétiser Nassé ya nzete ya mbila. Tunelanga ba prophétesse wana, ba prédicatrice wana, ba apôtre basi wana, ba bishop basi ba uti ko chama futa ko établir récemment na RC. Basi wana ba évêque basi. Est-ce que akenda ka kotele Manassé ya nzete ya mbila? IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà, très heureux de vous voir nombreux en train de nous suivre sur notre chaîne IHP Media et puis sur internet, mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde à travers internet et Europe, Amérique, Asie, Océanie, pourquoi pas na Katia, République démocratique du Congo. Je vous dis mbote également na bananzambe tout, ba chrétien, ba chrétien nyonso, bozuli baku yako la nabiso vraiment topesi bino mikolo elamu poko elamu et ça dépend na ngonga oyo ozota la biso ticket ekolo azar na biso. David Alobi, il renouvelle sa bonté chaque jour, chaque matin. Tous en a droit, il y a beaucoup misaé et il y a que plus loin Alobi. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités, malgré Bamabé, To, Bamasomo, toujours ça, à garder, Bissazo, Batela, toujours. Et voilà pourquoi, quant à moi, on a profité aussi, on a remercié Bino Batoubo, mais ça a toujours pour prier pour Nabiso, Batuto, Sala, Ramsala, Oyopambate. Et c'est ça aussi l'amour au Jésus-Christ. Attiquez la Bisso, aimez-vous les uns et les autres. Et on le la force Nabiso. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec un homme de Dieu, un prophète avec une onction multidimensionnelle, les prophètes Félix, la grâce, autrement dit le jeune lion, tous en sur ce plateau. Et nous allons toujours à chaque fois, tu as basala nzambe na kata plateau pour nous parler na auto bengi ainsi dit l'Éternel. Et ça toujours pour nous bolamu ya kuiba ku bénéficier na onzamba chaka na mnoko ya basali na voilà. Mbote papa, ndayo partout dans le monde, Europe, Amérique, Asie, Océanie, pourquoi pas na kati ya République démocratique du Congo, pourquoi pas na kati ya Congo Brazzaville, na bike avato débuter dans le sambo zanga mboto opesa bana nzambe. Merci papa pour la parole. Na pesima na nzambe nyonso mbote. Bozana Amérique, Océanie, Asie, Europe ainsi que Afrique. To pesibino mbote na kombo ya Yesu Kristo.
Voilà, merci beaucoup. Ma communauté Bisso, en toute chose, il faut tout débiter. Émission, tout sur tout ce canal, beaucoup il y a Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi tout venez par naïo. Si on peut débiter par la prière. Merci. Ok. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de toute puissance, merci. Tu es Alpha et Oméga. Parce que tu nous as accordé ce petit moment de partager de la parole de Dieu. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole du Seigneur. Bénis cette émission et bénis tout celui qui va nous suivre partout où il est. Quelle que soit la gravité de sa situation, reste le Dieu qui accorde la solution. Loin de nous des mauvaises compréhensions venant du diable. Bénis les responsables de cette chaîne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, au nom de Jésus-Christ. Et na dédié cette émission au Nabanza Menyoso. Et laisse-moi te dire, il y a toujours l'occasion à chaque fois, Ezoko et Ezokita. Et à travers cette émission, tu seras bénéficié. Et puis pourquoi pas, on va la contrôler. Pourquoi pas, Nzambe, Amimon Samanavi, non, le rémunérateur de celui qui les cherche. Nema Komezo Loba, ou Noso Lukakaye, Amimon Samaka. Et Nasiré, de Makomé Lobby, à Zalanabiso, du début jusqu'à la fin. Tikaete Nzambe, à Pambolayo. Oui, tu as mis le prophète, l'homme de Dieu. Et à chaque fois, ce qui ça ne va pas, Israël Israël, dans l'Ancien Testament, Tobanaï Komona, Zambabanaï toujours côté les Misaba prophètes, côté les Misaba Sakoli. Et c'est aussi très important, il y a Rosa Monsala Nzambe Otobenga Sakoli, il y a Koyeba Kopé Saraba Nzambe directif, c'est vraiment très important. Avant de commencer, j'ai dit un grand merci à mon réalisateur de Demiongo Aigle Dikawele. Merci beaucoup, Nabaïmange Kitoko, aujourd'hui c'est la bise, pourquoi pas, Nakatia, Napesa Pemote d'équipe, EHP Media, je vois Nathan Mamba, je vois Charlie Kama Image Pro et puis notre maman GH, ya papa Ose Amani et Nabino Bananzambe Nyonso. Voilà, oui papa, la fois passée tout ça qui est missionario et Zaki Nabananzambe Bamona qui vraiment au sopana qui n'a pas révélation et belé et Bananzambe va bénéficier nango et voilà pourquoi malgré Tozolo Bela Lelo mais c'est qui quand même na débit au mec un peu pour éclaircir bango parce que au moins tout le monde la majorité même na Bananzambe ba comment côté na réseaux sociaux et ce qui concerne Facebook et ça n'a pas téléphone ni ba Christ Christ était. Alors ma comme Zoloba c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur et puis Paul a quelque part à l'objet dans votre foi il faut ajouter la connaissance donc c'est aussi très important il y a la connaissance aux anango topé message on nous a mappé sur au partager en na balanzambe au bazolanda voilà pourquoi on a lié juste on a débit à émission oyo o meka pe ko talisa biso bato oyo tozana boye bimingité ko expliquer biso révélation nous a pas ça que dernièrement à propos et à propriétaire et à Facebook tu as évité ce qui te cause vraiment déjà de le débit. Ok, merci beaucoup Papa Brice pour notre temps on a juste de la Makambouana et merci aussi pas seulement que comme la kio oui ici les anabana msusu ya nzambe babenga kenga na meka ko expliquer yango je crois s'il y a une chose sur la terre on nzamba zalango kanango jaloux makash c'est l'église très bien nzamba zalaka na joua mingi pour l'église. L'église c'est l'épouse du Seigneur mobali nyonso o amitosaka azaka joua na mwasi na ye alingaka te basimba mwasi eza na mobali mosusu simba mutuka na ye simba mbongo na ye parfois akolimbisa yo mais soki osimbi mwasi na ye boyokana te de même que Christ a payé le prix d'autres oyo yesu afuti po abala mwasi eza d'autres ongana yo tokokofuta po tobala mwasi te nous allons payer l'argent mais Christ a payé de sa vie le sang la vie d'une personne est dans le sang Christ a payé le sang. C'est pourquoi apôtre Paul a commis que vous avez été rachetés par un grand prix. Le grand prix là c'est le sang de Jésus. Alors Yesu andimakate Satan a détruire l'église. Satan a détruire Mokili. Parce que Satan a détruire Mokili. L'église est en Mokili. Et l'autre qui empêche que Satan a un pouvoir total et du monde pour le moment, c'est l'église. Apôtre Paul a commis à l'objet que si nous oyo détenir ye azana na mokili. Si mokolo oyo ozo détenir Satan à cause de la enlever. Ozo détenir Satan dans l'église. Alors Satan a multiplié ba effort nyonso pour détruire le monde. Et faites attention.
chaque fois aussi longtemps que l'église est dans mokili nzamba lobaka kaka nzamba lobaka na basali na ye bien que chango ya mosala nzambe eza ya kobeba ba ramansi ba kotebele ba ours ba komiti ba kotebele mais ngana yebisaka batu boy vrai dollar ata ba publier faux dollar ebele na terre vrai dollar obanga présence ya faux dollar te. Ah oui. Pourquoi? Parce que yebi ke nga so ba tchenga na machine ba checker nga ba kutanga ke na za vrai. Nzambalo bakakaka. C'est pourquoi le Seigneur avait eu le temps ya ko expliquer biso makambo zo leka na internet. D'ailleurs, na lobaki yango il y a des années, bato ba tchaki tembe lelo nde bato ba komi ko pesa nga raison. L'internet ne vient pas du diable et ne vient pas de Dieu. L'internet vient du diable. Bisous to sale la internet et lingi ko lobate que le kolo tozo sale la internet to komi ba sataniste. Non, la Bible dit tout est sanctifié et purifié par la parole et la prière. C'est pourquoi avant de commencer l'émission, au monde au péché, tout ça mélanane. Nous avons possession ya monde parce que sans aucun doute, on peut échapper na yangote. On peut échapper na internet. De même que je des biso ba chrétiens pour nous propager l'iloba yanzambe. Maintenant, nous avons parlé, le Seigneur nous a révélé sur les secrets Monsieur Marc Zuckerberg. Marc Zuckerberg est PDG ou patron il y a Facebook. Le Seigneur nous avait montré beaucoup de choses. Otoye bisaba na nzambe basala ke bapona yango. Marc Zuckerberg, ceux qui ont continué à internet siko ya kokisi na ata 40 ans. Aza mwana muke makashi. Mokolo abimisa Facebook azala ki ata na 20 ans. Depuis abimisa Facebook tilelo azaki ata na 20 ans. Azaki na moins de 20 ans. Ceux qui beaucoup sali ba recherche bino ba journaliste beaucoup remarqué que c'est vrai. Maintenant, âge wana ya azalaki nango à peu près ba 17 ans. Âge wana azalaki nango. Sagesse ya niveau nini akomi kokoma ingénieur pour a créer eloko wana. C'était pratiquement impossible. Parce que ici chez nous, Papa Brice, tout ça nous calcule, na bande ko ba journaliste baza awa ba fandi. Ici chez nous, pour aussi l'humanité, il faut aussi l'émission qu'on tangi convenablement, il faut aussi l'humanité dans 18 ans. Oui. Ceux qui ont université, au tangi 3 ans, 18 ans plus 3 ans, il y a gradué, au sali 21 ans. C'est-à-dire qu'ils ont déjà gradué. Ceux qui ont 2 ans, il y a licence, il faut aux alana 25 ans. 23 ans. Donc il faut aux alana ingénieur, na 23 ans. Mais Marc Zuckerberg a bimi c'est logo, tout le bagazaki ingénieur. Ce qui ni, a bimi sango na 17 ans. On a 17 ans, niveau il y a étude d'uni à Salaki pour abimi ça. C'est alors que le Seigneur nous a appris. Oui. Que le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, ce n'est pas un humain. Azana makila ya mutute. Bien que maman n'aille azamutu, mais son père c'est un démon. Papa ya mutu o asali Facebook aza démon. Le diable cherchait à contrôler le monde. Naïb Sakabino chaque fois. Il y a des choses où ils ont salé machikoyo. Oyo ezalaki prévu et salema après enlèvement. Ce qui église est nettoyé, bakei na enlèvement, mokiletikali na grande tribulation. Satan a dominé, Antichrist a dominé sur la terre. Na ba acolyte na ye na des pouvoirs, on a pouvoir religieux, na pouvoir politique. Tant qu'on domine, il y a des choses où on va imposer na mokili. Monde entier ba kozala na roi moko. Ako dominer na monde entier, na gouvernement na ye. Ce que babiloko ko banda ko imposer balobi ke ko banda ko beta bato ba marque de la bête o ko somba te o ko tekate so ko zana ngote na loba ki yango année passée na lobi ke Satan azo benda makambu wana il fallait esalema na après enlèvement akomi ko salisa yango suko neti ba makambu zo salema ya vaccin émission to sola ki na yo na solo lina bato ebele bazo bisanganga prophète bazo imposer biso ke so ko zana ngote o ko voyager te o ko sala musala te ba obenga na musala o ko retirer mbongo na banque te. Or avant oyo koma tango bama azalaki na pouvoir asalaki système bavotaki loi moko to sambela nzambe lekate ya qu'il faut ba pesa mutu tatouage moko za na nzoto na voilà. Soki ozana ngote o ko retirer mbongo na banque te. Très bien.
tango to sambela pona to yebisa nzambe ke Sénat ya États-Unis bandi malwa wana te elekate parce que nzamba tikala nzambe nzamba yokela biso biso oyo ba feli grâce to sambela na ba intercesseur pona eloko wana. Je me souviens à l'époque ndeko moko azalaka awa akenda États-Unis to sambela ye mutu a sala partenariat a comme partenaire na biso pona ba prière wana. Loi wana elekate. Tala satan naza multisystème. Loi wana elekate parce que yebi que soki loi wana eleki na États-Unis. États-Unis a grande puissance à ko imposer ngo na monde entier. Monde entier, voilà. Elekite. Satan a ko bimela na makambo ya coronavirus. A lancé d'abord coronavirus. Si manango za na bombe a bongisa eza virus. Eza ni vaccin. Oui. C'est ça le multisystème ya Satan. Satan a un multisystème. C'est alors que tant que na posa a dominé mokili, na ba chrétien, na ba non chrétien, bango nyos muto ko échapper na Facebook ezate. Nde a dépêché ange. Ange wana zaka na mokili ote, ange wana vanda na mapata. Baza ba ange oyo ba contrôler ka univers parce que na yebisaka bato boy. Ezana ba demo ba vanda na mopepe. Ezana ba demo ba vanda na mai, ezana ba demo ba vanda na mokili oyo. Ils ont des démons qui sont dans mapata. Si on a des démons qui sont dans mapata, on apôtre Paul a dit que ce sont des géants, des esprits méchants. C'est pourquoi apôtre Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits géants qui sont dans les lieux célestes. Les démons sont dans mapata. Les démons wana Satan a péché mission sur la terre. Akita sur la terre. Ce que je vous ai dit, c'est le Seigneur qui nous a révélé ça. Kolo a révélé bisongo alaki singa yango na vidéo. Tala makambo Satan a préparé, tala ndenge ko suka. Tango demo wana kiti alati nzoto ya mutu un bon homme. Bel homme ndenge balobaka na français. Voilà. Aye alingi mwashi na États-Unis. Alingi fille wana alingi ye bakomi ko bimana ye. Fille a yebite que mon mobile oiseau bimana ye aza démon. Bazobima. Après fille a zemi. Tango fille a zemi mission ya démon wana ezalaki ya ke fille azo aga zemi abota mwana. Tango zemi fille a remarqué azana zemi mutu wana mwana mobile wana disparaître. Akei. Tango a disparaître moi si akomi koluka mobile azomona na te azoluka mobile azomona na te azoluka mobile aluka na ba adresse nyonso esimba te moi si atikali na zemi soki otuni ba médecin ba oyebi soki moi si pour attendre abota il faut abota na 9 mois 8 mois 10 mois très bien soki oboti na 5 mois prématuré. 6 mois prématuré mais monsieur wana Mark Zuckerberg zemi na ye maman na ye asala na zemi 6 mois après 6 mois baboti na maternité ceux qui bosali ba recherche to solola na ndeko moko na États-Unis asala ba recherche sima ya message na pesaki tango na benga na sona yoka imka muzamba zo ebisanga asala ba recherche a trouvé que na maternité babotela ye babanda kokanisa que aza prématuré à kokola. Mais le col c'est un fils du diable. Il a une mission sur la terre à Koli. Dès le bas âge, azalaki maye les makashi. Kokola na ye e banda ko impressionner bato. Abanda ko kanisa autrement. Abanda na ata na classe tango zo tanga abanda ko tanga autrement jusqu'à ce que aye ko créer eloko wana. Il y a Facebook musala nango ezanini. Eza que Satana a zo possession. Est-ce que vous remarquez? Na évité ceux qui ont remarqué que les lobato baza plus connectés na Facebook que na Bible. Oui. Surtout ba jeune fille. Oui. Ceux qui ont na téléphone, au lieu tanga ta Bible, tanga Bible te azaka na Facebook. C'est une grande distraction comme pas possible. Satan a détourné batuna évangile, a détourné batuna Bible, mais a tindi bango na Facebook. Ceux qui ont landi kuna au salata eloko ya malonga te. Ezaka ko poster ba photo, ezaka ko aimer, ezaka ba buzoba na ba buzoba. Tala ndenge ba chrétien ba comme une distraction. Pas seulement ça. Satan azali na posa ya ko identifier batu. Ya kozo possession ya batu. Au fongoli ça fait page ya Facebook.
il faut payer sa identité na yo. Oui. Il faut s'identifier aux aboyés combo na yo boyé aux afanda boyé. C'est ça. Alors, ce monsieur ne venait pas de Dieu, il vient du diable. C'est un grand génie, il est en train de servir le diable. Mission primaire, naïe, Esaïe a détourné d'abord les chrétiens. Magambo na zoloba, bato ebele, ata ba serviteur de Dieu, soki bazote yena ba église, ba yebisaka bato, ba longwa na distraction ya Facebook. Voilà, merci beaucoup papa. Alors, TV Zamonga, tout développé. Alors, est-ce que vous avez une page Facebook? Nazanango. Vous avez une? Oui. Alors, vous pouvez poser une question pour les chrétiens, les compte Facebook. Oui, ça va continuer parce que c'est démoniaque. Naïbisio au début que prophétie et lobby, tout est sanctifié et purifié par la parole et la prière. Voilà, très bien. Je crois que Zamba peut un message sur le téléphone. Naïbité sur qui? Oui. Sur EHP Media. Voilà. Batu batunaki que est-ce que totika ko sale la téléphone Zamba répondre à ce message à lobby non botika te mais soki ko sombi téléphone ya sika avant au sale la yango mais ma yango e pa ya mosali ya Nzambe asambela pour ata pasteur na yo soki ko assure que pasteur wana za vrai pasteur asambela pour na yango et puis opesa offrande sur mbongo osomba ki téléphone wana ofuti offrande wana pas ya pasteur wana asambeli pour na téléphone wana ça yango. Pourquoi? Parce que na téléphone eza schéma ya 666. Je crois que le bela kango. Nzambe apesa ke loko nyonso juste pour à éveiller église. Ala ki église qui azo prendre soin na ye. Nzambe soki apesi vision, apesa ka pe provision. Voilà. Moi, je m'étonne que mon seul Nzamba go kolega pesi eloko moko boye, mais sans Nzamba pe sa solution na eloko wana. Net eloko ya virus, ya ni vaccin. Voilà. Mais n'est-ce pas Nzamba pesi schéma. Nzamba lobi ke non, ba boya te, ba ki ma poto te, ba benga na bango na misala te pona vaccin, ba boya ko zo vaccin parce que eza satanique. Très bien. Satana aza plus fort que Nzambe te. Satan aza nache Nzamba za likolo. Deutéronome chapitre 6, Moïse a dit à Israël que écoutez Israël, l'Éternel votre Dieu est le seul éternel. C'est-à-dire yengaza suprême. Nzamba zo balusaka calcul ya Satan, ba projet ya Satan. Tango Satan salaka ba réunion na ye, na ba colite na ye, Nzamba a joué un rôle ya secrétaire rapporteur. Nyo Satan a zo préparé ayaka siko mango ko informer basali ya Nzamba. C'est pourquoi Bible lobi boy. Dieu ne peut rien faire sans pourtant révéler à ses serviteurs les prophètes. Non, continue Facebook, continuez. Mais la première des choses, Sambelana, ils à la sanctifier. Yomokope, ils à la sanctifier. Ou un cas général. Pour ce qui concerne les chrétiens, j'exhorte, sur Nathalie Caméra, ne prenez pas beaucoup de temps dans Facebook et dans la Bible. Oui. Soit, aux na Facebook, publier les loba ensemble, publier évangile. Plutôt que publier anniversaire, tu es en train de servir les diables. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Bozé Belé, Bozo Landabiso. Je dis un grand merci depuis Canada, Napesi, Maman Charlotte Nzoïba, Bamote Belé, pourquoi pas en France, Noéline Mpoka, Napesi Baranzam Benyoso, Napesi Maman Laïli Benga, Napesi Prophète Jusé Maniang en Belgique, et puis serviteur, servant de Dieu, Nyoso Boza Libana Mboka, Vomakolo, Avarabino surtout. Un grand merci, Nabino Bateau, bon message toujours pour soutenir Biso, Naba prière, Naba appel, Nabino, pourquoi pas, Naba message, Ndé Salaraliso Fox Nabiso. Alors, papa, tout dindana nous na moi, tout côté na moi muzindo et tant au tokomi, tout ça na tamoko na koloba nzambazo sopa ba révélation, nzambazo sopa au tobengaka ainsi dit l'Éternel. C'est-à-dire les autres qui pétaient na basi na mibali tout le monde na prophétesse, là j'en profite na ça ba servant de Dieu nyoso mbote bazolanda biso et maloba nzambezo sopa na toujours ba prophétie na basi na mibali. Mais quelque part on dirait yo na part na yo au Kouararate Kenzamba, moi na moi si à côté ma liboso na chair et puis à bandi de la part du Seigneur. Na part nanga na zone de moi si à côté maté à mibali.
Ouais. Papa Brice, Oui. je crois aux chrétiens. Oui, Nazar. Parmi les journalistes, les chrétiens, il y a Mbakanga. N'apprécie parce que aux a connaissance sur la parole de Dieu. Merci. Notre constitution, c'est la Bible. Chrétiens que nous sommes. Sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Mboka na biso ezali. Bonzambazo bongi c'est la biso. Très bien. Mokileza ya bisote. Mboka nyonso zaka na constitution nango. O ba benga na lingala mibeko likonzi. Biso pe ba chrétien. Na mboka na biso toza na mibeko na biso likonzi c'est la Bible. Oui. Sikoyo eloko nyonso linge salema. C'est pourquoi ngana zaka na tante na lumina bebisa o prophète o pasteur o azafo so nzamba lobi na ngate. Mais to comparer ye kaka na makomi. Oui. Est-ce que makambozo sala ezo correspondre na écriture? Ce qui ezo correspondre na écriture, gloire au Seigneur. Ce qui ezo correspondre te na écriture. To so boya yondenga apôtre Paul là. Alobi. Alors ezangate ngana sala ka moins effort ya ko respecter Bible. Toko ta na Bible parce que question tuninga déjà sur la chrétienté. Voilà. Toko ta na Bible. Moi, je ne crois pas que moi, chaque côté, les maliboso, il y a mibali à terre. Pourquoi? Parce que la Bible est boy. Le binini. Ok. Totanga. Voilà. Totanga 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Tozoa 11e na 12e verset. Verset 11 à 12. Nazana posa basali anzambe nyonso, ba servante de Dieu, avec toute l'estime que j'ai pour vous. Beaucoup de Excusez. Et nous devons défendre la Bible. Nous devons défendre la parole de Dieu. Moi, si à côté côté à liboso ya basi lokolaï. Basi na basi bafandi, moi si avandate. Mais liboso a miobo. Mobali ata azamoko ya mwana baza basi na mibali na kati moi côté. Moi chate yate. Mais pourquoi? Mais c'est la Bible. Totanga Bible. Vas-y. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul, il faut que c'est un apôtre des étrangers. Biso des païens, nous les nations. Ton dimi évangile ya Yesu nanzela ya Matthieu ya apôtre Paul. Et apôtre Pierre azolo bake makambu Paul azokoma mutokoki ko contredire yangote. Et yemoko Paul, apôtre Paul alobi, la prédication que je vous ai donnée, Matthieu ongana teibino, ata ange ya likolo. Angelo awuti lola ayena enseignement contraire ya oyonga na komi bondima ete. Vas-y, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Wana verset 11. Yoka eloko zolo bana 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Apôtre Paul alobi, moi si musala ya moi s'il faut yoka. Et ko yoka ngo asala mapeka boete. A yoka na soumission, azo se soumettre. Na kati ensemble Pierre aye koloba que soki azana motuna ya kotuna na kati ya ensemble akoki koloba te moi si aloba na ensemble te. Na assemblée de cette église, moi si alobate, ceux qui azana eloko alingi atuna, atuna ta na assemblée te akende na ndako na yeko tuna mobali na ye. Voilà. Apôtre Paul alobi que je ne permets pas, je ne permets pas aux femmes, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Nazo apôtre Paul alobi je ne permets pas nazo ndimangote. So yo mo so liga liboso te ani. Ote yana. Merci beaucoup. Motunezali. Lorsque la Bible est c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Est-ce que la Bible est parti pris, esprit wana et kokitaraka katia mibali, katia basite pour balobe la tina nzambe ou bien quelque part sur totali Paul n'a pas maté à qui catégoriquement juif. Je dis un grand merci à l'évangéliste Eva Doché, aux scotché branché, aux Olanda Bisso, na pesi prophétesse Jeannette, basali nzambe nyonso. Na pesi ngape na pesi prophétesse Jeannette. Na pesi mingi bazolanda yo, ndeko défendre cause na yo. C'est la Bible. Ouais. OK, vas-y na poser la question. Est-ce que il était catégoriquement juif ou quelque part dans la Bible c'est poussé par l'esprit
Que les hommes. Que les hommes. Les Parce que hommes. la Bible est là, homme étant que moutou. Les hommes. Là, il faut faire la différence. Ok. L'apôtre Paul dit. Là, homme, le coup, la moutou. C'est-à-dire, moi, si ton mobile. C'est là. Tous ont la création. Est-ce qu'on peut permettre? Vas-y. Tous ont la création. Voilà. La création, Zamba Kela Mobali. À établir les chefs. Il est sur le dit que femmes soyez soumises. Moi, ça c'est soumettre na sia Mobali. Voilà. Donc, en parenthèse, na fongo la parenthèse. Na Israël, sans to komi na temps ya Israël. Nzamba tanga kabashidi. Soki basi bakoki ko silikelanga bolimbisanga. Nzambe aimonaka mwasi te. Papa c'est la Bible. Soki muto ya linga contredire nga, a contredire nga dans la Bible. Oyo keloko na zongi na esika na zongi na yo. Na bandi na yo d'abord na création. Créer l'homme à notre image. Na lobby, Nzamba créé l'homme à l'image de Dieu. Tokanga parenthèse. Santo komi na époque ya Israël. Nzamba banda kotanga bashite. Nzamba yebaki mwasi te. Nzamba banda kotanga mwasi kati ya mobali. Idée wana nde ba français bato ba sali langue française. Ba adopter yango. Bino bato botanga. Soki basi baza 15. Mwana mobali moko ya muke. Ata ya 15 ans, ata ya 12 ans na kati na bango. Bakoloba il to elle. Il pourquoi il? Parce que garçon Zarana. C'est lui le chef. Tokanga parenthèse. Tangu Nzambe azo lobana ndako ya Jacob. Jacob abota bana 12 te. Jacob abota bana 13. Mais tango balingi ba pesa promesse, ba bénir bana ya Jacob, Jacob ba bénir 12. 13e à bénir yete. C'était Dina. Pourquoi? C'était une femme. Nzamba pambola à moi. Donc cela veut dire Nzamba considérera ba cité au qui nabi. Nalo bien. Je parle, c'est la Bible. Ce qui muto koya ko contredire nga. Aya ko contredire nga na Bible. Je sais. Ba maman na ba sœur ba kolande mission. Ba silikela nga te. Ceux qui ont déjà la maturité spirituelle, ceux qui ont commis la connaissance. D'ailleurs, l'émission est au sol de la deuxième partie. À comprendre facilement. Zambé a tangi 12 fils à Jacob, mais a tangi 13e de Dina. Na Israël, babanda ko permettre te moi si akende bitumba. Ceux qui moi si akei bitumba. Sacrificature est comme bafoué. C'est pourquoi Nata ya ba juge. Moi si mon côté le mikombo na ye Déborah. Prophétesse. Tant wana crise za na Israël, liloba nzambe za rare, bana mi ba prophète baza te. Roi pe azate. Ba juge ba komi kolemba. Parce que pression ya banguna baleka. Voilà, mon réalisateur a le la caméra na yo liboso. Prophétesse Déborah a télémi. Mais faites attention. Déborah a bandé qui prophétisé pamba pamba a commis ka boye. Nzamba lobi na ngate. Bible lobi boy. Pour Déborah a prophétisé, il faut qui mesika batu bazali. Akende ko bata Manassé ya nzete ya mbila. Ah. Dede mium. Déborah zo kende ko prophétiser Nassé ya nzete ya mbila. Tout ne langa ba prophétesse wana, ba prédicatrice wana, ba apôtre wana, ba bishop basho ba uti ko chama futa ko établir récemment na RC. Basi wana ba évêque basi. Est-ce que akenda ka côté le Manassé ya nzete ya mbila? Ta expliquer ngape que nzete ya mbila pourquoi Déborah zo kende ko prophétiser na nzete ya mbila? Parce que nzete ya mbila et ça a signification nango. Na koko zwata ya ko énumérer yango awate. C'est pourquoi na lobby que toko sale lango deuxième partie. Voilà. Donc na sollicité papa Brisco katanga na te yo moto bimisi yango. Donc kanga parenthèse to bimisa parenthèse na deuxième émission. Deuxième partie, voilà. Parce que yoka tangu Yesu aye parce que bakoki koloba nanga que wana ezami ta ya mibeko. Ta
ta ya mibeko babanda ko compter basi te basi baza OK ta ya mibeko d'accord tangu Yesu aye Yesu ateyi bato butu ekoti na désert bato bakomi kolela nzala ba disciple bazo yebisa Yesu que to benga na bato oyo bakende koluka biloko ya kolia Yesu alobi bo benga na bango ndeni bino nde ba responsable na bango bino moko bopesa bango biloko ya kolia bato ebele 12 disciples ba obimisa biloko kolia il y a plus de 5000 personnes parfois ba 10 000 personnes ou 15 000 personnes parce que Bible etangi kaka 5000 biloko koluta wapi mwana moko na kati abimisi dembisi et dembisi na 5 mapa Yesu asambeli pona yango et se multiplier à Bible lobi boy et se multiplier balier 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi Yesu boy kotanga basi? Bible précisait bien que sans compter les femmes, ba compter basi ba tangika 5000 hommes et siliwana. Na repose une question. Oui. Question non tout na yo, il faut répondre ngara oui ou non. Ah, utali caméra liboso. Pour répondre ngai. Sur une question autour nanga ezala et correspondre na liloba ya nzambe. Car neto okende. OK. Ko silikate parce que moi température. Tolobi boye, lorsque Christ a se quoi qui banani ba ko panza sango, banani ba ko beta lisolo. Est-ce que zalaki basi oui ou non? Des Bibles zo bato ki na makomi. Basi. Merci beaucoup. OK, Papa Brice. OK. De 2000 règles du Kawele. Je l'ai prophète, au tali caméra. Après, on s'exprimer. Voilà. Vous voyez très bien. C'est comme si tu vas comprendre le verset au tangité. Non, on a posé question, répondre oui. Voilà. OK. Basi bakei pour découvrir que Yesu soit sekui. Il y a liboso. Seigneur guité. Bon pesa bino bato botangi. Bo expliquer lenga enseigner. Est-ce que c'est ce que les femmes ont fait? Est-ce que bakenda na église, bakenda na temple, bakende ko enseigner? Donc ça on a landio bien évangéliste à moi c'est à cause de la même prophétesse c'est à cause de la thé. Kendo évangélisateur. Mais bah moi c'est quoi évangéliste? Évangéliste c'est déjà un ministère. Ah. Évangélisateur. Ça évangéliste té. Évangélisateur. Quand on parle de ministère, ce que lobby que ministre, on développer la deuxième partie. Tu gagnes parenthèse, tu développes la deuxième partie. Place tout ce qui en a, tu moi mon colotte, donc tu développes la deuxième partie. Alors, le gros la TV Zangonga, nous touchons déjà vers la fin de cette émission. Le temps. Est-ce qu'il y a des Papa Brice avant de l'angata? Voilà. Oui, que le ministère y a bas c'est des armes à cacher dans Bogo. Merci beaucoup. Mais tant que vous avez droit de réponse. C'est pourquoi l'apôtre Paul a péqué sa bassiman. Oui, mais vous avez salué dans 17e rue. Oui, mais que le lot on a Congo bassima comme il va dominer Mibali parce que 17e rue existe qui. Oui, bien go. Les lots bassi ont dominé Mibali. Contraire à la parole de Dieu. Ce qui moi c'est commis un commentaire ou à critiquer un païen. Mais on dirait aux égoïstes d'adito le babongo parce que on a égoïste d'andeni. Tout le monde dirait aux opimé la bassi et le moko boy au copimé la bamoté. Et le goni. Non, on a posé la question. Parce qu'il faut naïe mais le moko. Il faut naïe melo. Il faut naïe melo Congo qui ce qui est lo, moi je ne suis pas catholique, mais ce qui est catholique le lo, bah oui c'est important c'est Maman Maria. Na catholique, na lobi bien les catholiques, bah oui c'est important c'est Maman Maria. Bah oui bisayo Maman Maria ndaki asengi Christ. Masanga sili na fête pour que Christ abimisa masanga. La femme samaritain wakendaki kupanda sango boya kotala na yoka nanu na yokate na nouvelle mais à enseigner té. Voilà donc question tuna kinga ici que boti makambo nyoso otuna kia est-ce que moi chakoki côté ya liboso ya bato na lingomba na église moi chako côté apôtre Paul aboy a même nouvelle basi baza être semblable ya biso basi baza na valeur ba ko hériter au royaume des cieux ensemble na biso il faut respecter la femme
Mais quant à la parole de Dieu, Nzambe a établir mobile esika na ye, a établir moi c'est esika na ye. Papa, comme makambo ya monde te omemelanga na église. Parce que ndengo lingo memanga na makambo ya monde. Nga na boyi moi cité, je suis là pour na femme, moi si na botanga. Très bien. Moi si na obala moi si obotelanga bana. Estime makasi, mais moi si tikala esika Nzamba atelio. Mobali pe tikala esika kobuka mobeko ya Nzambe te. Merci beaucoup. Ba servant de Dieu bazotala yo. Nga posana ngezali ocha interdiction mo wana ça ba mo batika côté ya mais à part kotika côté ya bato parce que yango wana ko enseigner batika ko enseigner et pour pesi bango rolo ba ko sa en église. Vas-y, tu tike na quelques minutes avant. Nga na olobate na otinda apôtre Paul alobela ba. Vas-y, tinda apôtre Paul. Apôtre Paul alobi avant le makambo Bible lobi que chaque parole de la Bible est inspirée. Apôtre Paul alobi que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Oui, parce que maman Hollande a dominé mobile. Oui, parce que Batunios Bassambela na Hollande Osho, na ministère ya combat citoyen, ba domina ka mibali na bango. Oye biango, oso sale remarque. Mais nga na prophète missionnaire, na salaka ba remarque na landelaka. Nga naza tango Nzamba benganga ayebisanga ke oza jeune lion. Eza pamba te. A expliquanga pourquoi alobaba benganga jeune lion. Bible lobi que moi c'est koko zo autorité likolo ya mobilité. Mais maman olangi azwa ki autorité. Voilà. Na 17e rue de vivant de maman olangi bamibali babanda kofuka ma divorce. Voilà, nous sommes arrivés déjà. Ça c'est satanique, c'est diabolique, c'est satanique. J'étais avec l'homme de Dieu, le prophète Félix Grace. Donc on a besoin de numéro pour l'assistance, il y a prière, on a besoin, il y a orientation prophétique, les numéros ils sont affichés juste dans C à barre écran et yo mutoza ozolanda biso dans la audio, papa on peut ça directement numéro, il y a téléphone pour nos bateaux. Merci bien-aimé dans les seigneurs. Voilà. Garçon, c'est pas Moluki Makam. Mais moi, je défends que les Écritures. C'est pourquoi on a eu ça à Batouboy. Mais il faut pas qu'on ait prison pour la Bible. Na on demande nga bacha menote, bako tisanga na prison pour la Bible. Na on demande nga batouba inanga monde entier pour la lobby vérité. Monde entier, yeso linganga déjà kala. Très bien. Merci beaucoup. Merci Papa Brice pour l'émission. Oh, je sais que vous avez la meilleure émission. Merci. Parce que nous avons parlé des choses où ils ont détruit l'église. Amen. Biloko ils ont détruit l'église, ma cache. Ezayango. Ezayango. Ils ont détruit l'église. Mais c'est pourquoi on a 5 ceux qui vont permettre la direction il y a EHP Média. Oui. Vous permettre la deuxième. Oui, deuxième Ezali. Pas deuxième seulement, troisième peut il faut. Okay. Nous devons mettre la lumière sur les Écritures. C'est préparé parce que le droit de réponse c'est quoi na katemi. Ceux qui m'ont enseigné à sala nanga débat ata mosali nzambe moko ya mwasi na respect nyonso naza nango aya mena ba irésité. OK. Tout ça le débat yo vandinga na vandi ya vandi kuna mais ba irésité philosophie humaine pété. OK. Tout ça la focaliser sur les écritures. Et puis trop spirituel. Alors, c'était okay. ça. Merci. Numéro de téléphone pour Nabato Baza besoin orientation la prière. Plus 243 85 289 42 44. Plus 243 85 289 42 44. Le Dieu tout-puissant agit. Nzamba azana kati ya kobiki sabato, azana kati ya kopambola bato. Yonde ozo tarder parce que yogaki mutu moko alobaki. Ou alobaki wana azana impossible, incapable ya repérer son solution. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, question sur ka ekozangate papa par rapport au temps oyo et tu as mis quand même un homme de Dieu, un prophète. Oza mutu nzamba lobaka na kati lito inayo. Donc par rapport au temps oyo monde des oké nango et message clé to volonté à nzambe. Et cause à la nini par rapport à Ngao. Nazana message sur le Congo. C'est pourquoi mon colonne a benga qui on a épissaki que nazana message mon il faut na pesa. Voilà. Bon, contenu à temps. Contenu à temps. Et je bien dit que numéro et papa est affiché dans l'écran. Bah où balani biso na audio j'espère que vous suivez et tu reçois mot tu l'examen direct mais bah tu vas bénéficier bah tu vas en besoin yo Congo par exemple en particulier le numéro est là.
okobenga notre dadi okoka message jom tozana besoin ya orientation prophétique ozana message ozana posa basunga yo na likanisi moko na Bible lobina des Chroniques chapitre 20 confiez-vous à l'Éternel vous serez affermis mais à ses serviteurs vous réussirez. Cela veut dire que c'est important pour Nabiso obengi papa et okozwa ainsi dit l'Éternel. Merci beaucoup papa et avant de clôturer mission ceux qui au fandi na kiti boye tout ça l'émission après est-ce que raison na rapé wapi oko passer éternité na yo et ko za wapi iza wapi sima ya musala nyonso ya Nzambe na salaka oui na koko sambela pona bato babiki oui na komi kokona koko te bato basepe bapesinga mbongo sima na yango to nazonga ganda kunanga nazwa kata ya kovanda na chambre na nga na mbeto na tuni Nzambe est-ce que c'est que j'ai fait aujourd'hui pesi yo gloire ce qui Nzamba sepelité ayebisaka nga que grâce et loko sali ya boy na sepeli na ngote. C'est pourquoi au monde a depuis to bandi ko travailler na yo nini problème ezake Nzambe so ki a sepeli na ngote ayebisaka nga grâce et loko sali na sepeli na ngote na zonga kama. C'est pourquoi depuis to zana yo makambu nyonso yaka lokola mbonge Nzamba longisaka nga kaka. Très bien. Nazana assurance nga feli grâce tindenge na tambola na te ya kaboy nazaka na assurance que ata na voiture nazo rouler ba sonner trompette moi na mobile ya telemi na mapata po azo église nga na okete. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et quant à moi, je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis partout où vous êtes, Europe, Amérique, Océanie et pourquoi pas dans la République démocratique du Congo. Je dis un grand merci à Bino, chrétien, et pourquoi pas napé ça. Merci beaucoup à l'équipe technique. Je vois Nathan, je vois Charlie Kanga, Dédé Myongo, Aigle Dikawele. Merci pour la réalisation qui toko et merci Nayope. Papa Nengo répond à l'invitation à Biso vraiment pour la Pambola. Et pourquoi pas napé ça. Ninga na biso nyonso to sara msala mort et puis to zaini juste pour na défendre cause mort Seigneur Jésus-Christ. Nzambe nyonso bozaki tanko la na biso. Je dis un grand merci à notre maman GH ya papa Oziamani. Nous est pour en France, je vois maman Laïli Benga en France. Je vois ma fille Colline en France, Bamotebele, gros bisous, papa t'aime beaucoup. Et na pesi bananza benyon sobozaki ibaku yakolanda biso que Dieu vous bénisse et Jésus-Christ abana na biso lokola alpha a clôturer na biso pe lokola oméga. Merci. Mofalme Yesu akisanti juu tunahubiri habari njema. Mimi najua kusema Biblia inasema mu mateso yabo baralalamika kwako urituma sauti iribatunzaka. Kila mtu anafuata hii émission quelle que soit position ya roho yake baba akwa fortifier akwa édifier biote tuko nafanya juu ya kuprepare église juu benda mwalevuma. Mimi najua kusema hapa pa dunia tuko na masiku kiloko baba wetu usaidia kila mtu fwa yake ishikimbi ashileke ya mfua uba protéger wandika mandina yabo kubuk ya vie éternelle. Akisanti mfalme mwema, mina bariki hii chaîne, mina bariki journaliste Brice garçon sympa, mina bariki ba réalisateur, ba cameraman, ba responsable, ba PDG hii chaîne. Roho Mtakatifu ababariki kweli. Mina kusifu mfalme kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bye bye, on se retrouve au prochain numéro. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.